Pour tout y manier, un bon mango, un bon mango. Oui, bon, il y a le chant de Mingon Stinolas de la chorale d'Ersun Zouama, Marai Marai, Lasco, le prince de Genève. Toyendi na ye, to betine ba conseil tant aux ici en Angostar. To betine ba conseil. Et là na YouTube. Parce que Angostar, on dirait bien Angostar, on dirait bolingo zarate, on dirait. Ah, papi ma trop. Donc là vous avez Angostar na ngawo ka kombo na te quoi. Obi que ngana arrive to betisi bena ba mbongo belé pour Angostar na tant aux ici jam. Donc tant aux ici on ngana arrive. To kuta ni et pendant 6 ans, 7 ans, on a arrivé ton nom au Banaté, mais tout va dans la Genève. Je me suis le Banaté pour aller. Ah bon, bisous de la batte. Yo, on va misser la batte. Bon, quand on a quand on est au moins, ok. Tu veux pendant 6 ans, bien 7 ans, on a maï, tout le Banaté. Maintenant, les Guinéens, tout le Banaté. Bien. Dans la carte de Zanawa, donc, de Okutana, na mopanzi sango ya danze papi Guinée, azana biso na carte de Suissawa. Donc, tout ça, moi, va pouvoir ça là, tu as la makambu, tu as un message à Opesa. Donc, tout ça, na carte avec les gandoulemans qui tenissent le Mapurusu. Minero le Bezali, mais tu continues à Masolo. Bigasumbu, mon maître. On est là, Sony Yoshi Fukushima. On est là, le professeur Polo Santa, Maria Bellissimo. Check. Ouais, Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Voici Rijan Akiwara. Les seuls qui tenissent au monde. Jean-Claude Mabanzo. Ensemble avec nous. Baninga tango kokie Papi Guinée tolobe la vie Papi Guinée tolobe la vie Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Guinée tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Guinée tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Guinée tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Guinée, Nazara moninga na yote, Papi Guinée. Nazara moninga na yote, Papi Guinée. C'est impérateur de Modogo Jaffa pour faire des Finchman. Papi Guinée, tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Guinée, tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Guinée tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Guinée tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Guinée tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Guinée tolobe la vie. Papi Guinée tolobe la vie. Solas Kantus Papi Guinée Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Guinée. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit.
bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo ti ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papigen nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, to Pesibino Mbote partout, beaucoup disposer encore battant, Yakolanda Bisso, Boye na Tolobe la vie officielle. Voilà, dans la Suisse. Moninga son lobby comme la salara, Mobali Azalaka Boye. Au lobby au Sali. Alors Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Mobali Azalaka Ngwana. Nga Moninga Mibali, Oba Lobaka, Basali. Hein? James c'est pas le boss, il est pas sur le lobby. Ils sont au lobby, pas ça là. C'est comme ça. Merci na Washington, grand pays d'Amérique. Merci Nabil Onyoso, Jeannot Dibols, Emile Bamba de Zurich. Moutounanga Emile Bamba de Zurich. Dans l'amboka nayo malheureusement tout mon anité. Il paye des coca de London. Nazomona lisusu Didier Jérimbo Mana Canada. En tout cas bandeko tout. Émission émission moko fona na remercier moi la Suisse est belé quoi batoko ba Rijana Tiwarawana bazalakawana batoko la ba Rive Kono Big Ansumbu le prophète en tout cas ba la Suisse tout pour baké tous à la ensemble nabino on a Lausanne. Mboka ba merci pour la première dame maman Andi Louwawa, maman na Rich Andi Louwawa, un enfant pas comme les autres. Motema ya kulutu na biso gobelisha ya gobe. Nazo yambalelo Zinago de Makulusu. Je crois que vous avez l'habitude déjà Rolanda Zinago à chaque fois na Tolobe la vie, batunyo surtout presque ba yebi Zinago bolanda kayemi mi na Tolobe la vie awa. L'on a yambié pour tout mécano solo là pour makambu ya koloba ezali. Déjà na toza donc déjà toza déjà na Portugal na Lisboa na Lisbonne toza déjà toza na Lisbonne. Bon tout ça on a Zinago de Makulusu. Zinago bonjour. Bonjour papi. Boni tchap na micro na peso na micro poto na peso micro na poto kabola nteke. OK, merci bien. Ça va hein? Merci, ça va. Ouais, bon, on a peso peu vert. Oh non, on a peso go chinchi. On a peso yo. C'est là, c'est là mon banda on a peso go soneni c'est là. Ah, il peut me là. OK, on bien. Jean-Claude Mabanzo, il a dit là. Il a fait on sentit hein? On a senti. Et goût est bon ouais. Deux fois. Si la bonne santé, ça va? Oui, santé. Moi Léon a yambio tout solo là. Moi Mikole Belé tout senga pena na yamba obo tout solo là pour combo na onde lokozo betama ya on senga to vanda tout solo là. D'abord beaucoup d'activité musicale là, ça va? Bon, l'activité ça va, l'activité ça va. Naza na playback mo na kopasa ngo na mariage mo boye et cause à côté Sengal. Oui. Voilà. Donc comment on passait trop mariage, on dit sangai donc moi voilà. Donc naza mariage mo na Sengal na koyemba. Au programme il y a Maroc parce que dans le Maroc c'est la radio hein. On peut savoir promesse programme il y a Maroc. Au Kenya au Maroc. Tokokende kaka mais ça dit soki comme frère anezoya wana na usala mwendo gomobo na webisa yo après de so lo kwana leki to monta makama Maroc nenga okini Maroc. Ah d'accord. OK. Alors c'est nako ngali na ndena ndio lelo shoke na yamba yo to beta masolo poto na yo beta biso masolo poto et tout na lingi sikoyo lelo to mekana ko sola sur Zinago oyo ya artiste musicien. Oui. Mais quand on a biso sikoyo Zinago de Makulusu nani oyo apesa yo d'abord
goût un monde des arabes aux avons vendu na bonnet singa ya ba vieux moi quartier so pesa na goût ya mikili jusqu'on a pesa yo goût ya kosa la musique zamo mukuse place on a pour ba question za no beto so OK mon pesa na goût c'est Papa Wemba. Papa Wemba kana mon pesa na goût ma musique yo ça andolé ça andolé ah OK sikoyo okoma musicien ndeni beto so no parcours no okoma musicien ndeni. Bon, ngai na komaki musicien na Luanda. Oui. Maman azaki na ba magasin et puis tombaki jour moko ngai il fallait na li ofongola ba magasin et puis na ina moninga na moko abande pe ko sa place na biso. Voilà. Jour en temps na fongoli magasin ba travailler ba koti moninga na solo na ngai. Alobi na ngai ba jeune mo wa utikil ba vana la marginal na sekuna samedi ba osala réunion pour na orchestre ba jeune o à l'époque wana orchestre ya Mikolo Matadidi mais ba masa mo ba ye ba lima sa orchestre ba jeune tant wa bisinga ndengwana bon na yoki et puis bisinga ba dresser na bimi na ngai na ke makamu na ngai na soir na kenai place au tobé tarabale. Donc à l'époque où en Luanda distraction et ba jeune à part classe distraction ba jeune netinga na banego sala karaté na foot donc il balle na poko wana na kenene makama bale tana komi kuna makama bale na kuti baninga lango tobeta na bango bale na lobi na bango samedi oyo ba jeune mo wa uti ki ba osala réunion pour na orchestre ba jeune. Voilà. Donc samedi wana to kiti pena équipe mobimba to kiti donc mutu nazoye ba to laki mingi mais on nazoye ba bien neti Zimbabwe avana na Paris Zimbabwe yango star il y a zalaki et puis na baninga mususu quoi to kiti to komi na réunion yango to yeba yipe baninga wana te oyo bazo sa l'orchestre wana to c'est la première fois tout mon bango tant to komi wana babandi be réunion na bango biso ki mingi o to utema kama bale wana babandi réunion na bango mutazo yi parole liboso c'était Ami Eliano fondateur en Star mais deuxième nae ezaki Zigigi Ami Eliano aki guitariste soliste. Deuxième naïe, c'était Zigigi. Et puis troisième naïe, Zigigi a chanteur. Atika Bissopé personnel. Et puis troisième naïe, c'était Mouchecho. Il y a un bassiste. Voilà. Ami il a eu parole. Deuxième a eu Zigigi. Et puis troisième Mouchecho. Tant que bassiste Koloba, Batuni Bisso. Bisso va jeune. Na bino nyo surtout ba chanter ba musicien banani tout talent mutaya sala musique ya été balbi musique ya mope moyen to sala mobiso trop exacte fono to sala ngana batu to koye ku sabino ndengi musique ezalaka do ba la sabiso musique quoi voilà ba meka ko tala esthétique so ka tele esthétique ba lecture kuna ba tele esthétique ba lecture kuna ngai ba lecture nga koto ya batu ba royemba ba relaxa royemba j'étais pas musicien quoi do bato ba relaxa royemba après ngai na bengi moto yo ya relaxation royemba Zigigi na bengi pembeni na ici nga bochinga koto ya bata royemba mais aussi mbate moi je préfère na futaka yo o la kisakangai en privé ya lobi na lobi na futaka ye abiko futa ngate somela nga ba diambala ngabi non problème pesate après to tunani ngaso na vana rapi yeke so vana rapi et bimike on dirait to vana koto mongo quoi ya vana na mayanga ngai na vana na makulus donc elo e kaboli biso ezaka de kol mongo ezaki wana agusu ngangula na muntu arrivé là voilà d'autant amoni na expliquer pe na ndako na biso alors dit oh bon toi on kuta na mutu arrivé là pour na la tsako koyemba
donc bazigi nanda kuna bango poko na mutu arrivera okosa ba 5 minutes ngashi pona ndako na biso pona koma na mutu arrivera wana na osala ba 3 minutes donc on okutana wana na ile dia manaye asali yango amilie minutes tanga osilisa akomi kolakisa koyemba ere moko mpe ndenge ba jeune ezalaka ntango omelamelane wana azomekisaka mpe moke bon naomona buna yango te me bon ozomeka donc mwa moke quoi voilà azolakisaka je pense tosalaki na ye 1 mois tant tokomi 1 mois omoni nayaki déjà na voix bien mais j'étais pas musicien mais nayaki déjà na voix bien ntango azolakisaka wana ekendaki mbango pour naza déjà na voix bien donc ezalaki kaka na comprendre bacor quoi na comprendre gamme ndenge ebetaka donc biloko oyo wana olakisanga yango wana donc 1 mois nayi déjà na avance akosakana te alobi na ngai ekomaki so tokutani wana tozwa nzembo oyo nalongoli yango ye na première fois nga na deuxième fois alobi mi ozoyemba koleka kutu baoyo baza kuna bao baza oyo ya salakisi oyo bako bachanter kuna abi me yoso yemba déjà koleka bango me ndenge olingi oyemba te naoloba nekaka ngabi mwena yembela tomoni mare torespectaka ye mare ayeba mpena na ndako musicien moko aza wana eosala propriété quoi donc naoloba nekaka mare po mare toano respecte quand même donc mama na biso toano respecte ozomona nalobi na ye nalingi nayembaka mpo na ngai mais pas mpo na koma musicien ou chanteur voilà ntango ne mama akufi zigi wana akoma mpe proche ngai voilà akomaki mpena mutu na ngai ntango mama akufi ye alalaka na ngai ye alamukaka na ngai apropose ngai lokola mama akufi yo olingaka makambo oyo te mpona mama lokola mama akufi ondimi oyo banoyemba ngabi wi lokola mama akufi na ndimi na banoyemba ntango mpe baninga bakoma oya wana akomi koprendre bango omoni zigigi ntango nakomi deja na mwa niveau moko boye bango na bango bakolo kese wana azoloba na bango obiki zina yango deux fois te ozomona mais deux fois te me ndenge nazolinga oyemba te oyo azolinga oyemba te mpona mare na bango ozomona sikoyo ntango baninga bazoya matanga ntango bakokotaka bo zinanga sa ndimi koyemba zinanga sa ndimi ntango sikoyo matanga esili après quelque temps tobandi ba répétition ngana bandi pe ba répétition na bandi ba répétition wana kombo orchestre mo zakini angosa donc kombo yi peseme de bandakala mais comment peseme ka jour to sala ki réunion comment peseme ni ba jour bon ta pesa kombo na kombo ngo ba pesa ki ngo mo ta pesa ki ngo eza ami Eliane ami Eliane angosa les années ti ami Eliane eza ya yete te na tuna question mo wana mais na pona angosa bon beta notre solution après au komiko kene répétition après na komiko kene la répétition to yo contrat mo to robeta na palanka na polyvalente salle mo polyvalente na palanka voilà donc to ju contrat wana ngana sa komiko yemba donc concert wana robeta voilà to kompe na concert wana to beti concert wana et passaki bien mais concert on est le premier concert na ngai ozomona tant au beta concert wana selon ndengi bakolo kese ami Eliane na solo ndeko na ye mushesho cousin na ye mushesho azolo bana ami Eliane non ami Eliane azolo bana mushesho uzoka zinango abi danger trop somo bumba na kala pourquoi bana koyemba te o alingi koyemba te pour maman na bango lokwa maman za soute ya mandimi koyemba zomona d'autant aussi ces concerts wana ba fondateur wana donc ami Eliane na mushesho ba yandinga na se wana concert ici ba yandinga premier concert na yo mais maîtrise et puis loudé la somo voilà lobi mo ya na parler lobi na kina parler na bango encourager ngai balambi babiloko po bango bango vana ndako moko po bayi ba cousin quoi bavana ndako moko balambi biloko to lié to continuer pe sous la répétition to ko sous contrat moko to robeta na province Mbaza Congo très bien
toye ozwa sous contrat mo tobeta na Mbaza Congo wana na sa petit premier conseil voilà siko conseil na Mbaza Congo muto alaki président ya biso vio alaki président ya biso akufa pe personnel vie ata koma vient en côté qui maintenant vient malobi to voisin milité pour na ba dépense il faut surtout va chanter il faut to voisin à 3 chanteurs voilà 3 chanteurs dans na chant ba komo batiaki zigigi batie Dersu batie Zinago voilà ba tout voisin na on a chant bango wana ba to sima on to voisin na bango na dume ya Zimbabwe na solo ya Mieliano na accompagnement ya guitare Siani na base ya Mushesho voilà et puis na Viewana et puis na massa na biso mongo c'était pas prévu à voisin pe na biso quoi ya diga pour appeler ça biso revoir mais massa ngo wangige azaki ta voyager na biso aika appeler ça biso revoir lokola wangige azaki mwana mukonzi a coopérer ka wana kaka ayaki la pour appeler ça biso revoir mais a changer boulot lokola za mwana mukonzi pour tata na bango gatu bato ya ngola tango na ba foye ba papa ngo gatu le papa moi azalaki commandant ya FAPADEA commandant ya FAPADEA ça veut dire azalaki commandant ya aéronautique militaire quoi avion quoi voilà tatango donc mukonzi il tangi mwana mukonzi akekuna so pas solo la ndenge nini na libiki tant biso kuta l'avion donc na yepe abutila biso pe l'avion na kati kuna a solo na biso ngana ile solo na ngai ponga la vanadi esika mona zigigi a solo na ngai solo pe na zigigi ah bana mai kuna place ok ne kuna boyibi ke ngana voyager ka ndengwana na voyager na bilamba te bilamba na bino ya mona no senga bino kuna tolata donc kuna to salaki 2 semaines tout ça 2 semaines to beti kuna après na retour na biso tant tozongi Luanda to kozwa contrat mongo to kobeta na nini na Banque Populaire d'Angola tozongi ba contrat mongo kobeta kuna et puis na Banque Populaire d'Angola wana to komi koyemba ka 3 personnes wana kaka 3 personnes wana donc passer na mona epe souté rive pe na mona epete donc ba conseil to beta encore 3 personnes wana ba Banque Populaire d'Angola voilà Zinago c'est là nous to kende moi parce que tout ça peut attendre biso tout ça ko landela tangu yo okota mukolo oyo obusa réunion wana bozaka na banani ok ba réunion wana tangu sali yango do ba première réunion wana natanga ka bato oyo bato okutaki na réunion wana réunion ya premier Angostar oyo salaki okota Angostar oui donc réunion wana bato bino oyebi Zimbabwe azalaki Emebuta azalaki Mushesho azalaki Yemo Amieliano azalaki Zigigi azalaki et puis na Bertin on va comme musubo oyebi penate ba bimante quoi Bertin ndia ali domaine na biso azalaki et puis na baninga mususu quoi tozali na wana réunion wana ok oui bon alors Yozaki le roi 40e chanteur mouvement ça dit d'abord chanteur mouvement bazaki vous avez 40e chanteur ou abandé royemana ça dit toi mon voix vous avez combien vous avez une attaque non tant au bandi Angostar n'est expliqué qui on a gagné na bandi royemba te mais tant maman Koufi na bandi royemba qu'est-ce que là on a maté bandi royemba vang tant on a zoyemba te bato zoyemba vangai ezalaki na zo pina tant ngai Mushesho non ba mushika Joniko oyo abanosa la place na biso nani susu ba mushika natani Joniko et puis nani susu Taziro na peso mbote tokutana ibela na matanga bongo boye grand frère na kufaki Chandile Taziro na peso mbote do Taziro pe abano yemba et puis nani so alo yemba bo chilo pepe azalaki pe na chant mais le roi a eu la voix mon bien été bano bimise kaka na kobina donc il pas eu na chambre mais le roi a eu la voix bien été soka se beni bandi ya koti
à côté quoi, on a bien bien. Bon, voilà. Voilà. Donc Yolobi qui est fondateur, il y a Angostar Ezali, Ami Eliano de Yolobi wana. Mais quand on qui c'est l'homme information ngana zanango comme quoi fondateur il y a Angostar Eza vieux moi à Belgique. Bon côté. Au moins il vient à Belgique, il y a Nessi. Il y a Nessi. Il y a Nessi. Au moins il y a Nessi à Yaki na Luanda pour na Bokunda Sernaye. Sernaye pas pour faire na Belgique. Ayo kuna Sernaye ba no vana siko immeuble mongo na ba mi Eliano. Biso que dono répéter kana immeuble ba mi Eliano. Donc il y a des conseillers à mi Eliano, donc vieux à mi Eliano. Mais fondateur il y a Angostar il y a Nessi quoi. Ils appellent na mi Eliano. Il y a Nessi à la limite moi conseiller mon petit naïe. Bon, on va conseiller les Arabes. Alors, Nassima Nayo, Banane Osmo Koti Angostar, ou Yosomo Nabaronde Bazokota Angostar. Banane Makoti Angostar, Nassima Nayo. Presque, on y est soit. Toujours on va bien la chanter. Oui, va chanter. Toujours on va bien la chanter. Toujours on va te bateau Bazalaki, va décrire à la langue Yemba. Donc Angostar Penda, va chanter le bandit. Et vague ya banani tout le des sois kotaki des sois koti mais des sous sikoyo biso pe dolinga qui est pété pour des sois ou te damba au mona équipe pango sar biso tout à kinwa ozomona bon comprendre kaka même dans na kini ba kinwa ne ba mona batamboka donc ne to mona des sous oh pas il y a ma qui Congo. Oh, mais où soit où tu vas, tant que tu pas où tu damba. Il y a qui après Dani. Il y a qui après nénéni. Tant que ça la réunion on a, en ça tout ça on a 78. Eh, vous m'avez avant Wenge hein. Ah, tu m'as avant Wenge que. Ah, biso la bena to bani musique kala. Bon si bon. De soit il y a qui donné par baka 78. De soyez non to bandi en ça na 79 78 de soyez na 79 voilà aïe ndeng na biga to buda ki mais en ça chef c'était Ami Eliano Ami Eliano bi oh bozo buda ndenge nini Ami Eliano orchestre na ye alors bi to ça besoin ya ki Congo wana donc et puis mon orchestre alors bi so sur Robanini où est la pénale lobby na wenge na yeke boye orba na wera ni oko loba pénal Ami Eliano c'était pareil donc so ba lobby na na loba ok c'est na ye suppose na go se retrouver na Kinshasa ndeni na ko se retrouver na Kinshasa tant que tu vas conseiller ya nini ya nini ya Banque Populaire d'Angola na comment qui pena ma musique et kota qui na niveau mon possible en tout cas comment il faut ça la soni pe na famille hein tra famille peneza moi famille m'ont posé à partir de la famille décida qui il faut na tomba qui voilà j'ai contact na oncle nangai a été ma vie a bien acquis bon oncle wana pe asa oncle kutum so azaneti grand frère na biso o oncle ango tant maman à qui libala a une petit frère na libala donc biso tant toujours botama oncle na nda kuna biso ozomona donc ina ndenga city donc oncle ngo za promotion o mobuta a comité ba soda wana na bana campus so mobuta comité ba soda je pense en 1968 ou 69 o mobuta comité ba soda voilà donc die promotion oncle na biso voilà ayi muta bien azali na musala bien azali muta mbongo et puis tangu ngai bamoni ke ma musique et comme na niveau wana bazali balongola ki Angola mimio na bazongi so Kinshasa pour ma musique bamoni ke zo olinga musique aka donc mwana bebi kwa ndo baloba sikoyo musique on a Angostar on a gagné ni o gagné tout ça on a sentiment to gagné ni o gagné benani ngabu na on les sabango ngaba to Angostar na on les sabango pour ngai aussi nga mama ai ndambongo ngala lesaka bango ngai naletisa bango pour maman l'époque wana akena déjà ba poto
ozomona donc bilamba déjà naza na ngam na bilati sarabango ngam na le sarabango bango tout wana ngam na le sarabango bayaka na ndako baliaka voilà tant au moment au départ il peut bien été bazomona nga na ndako pe bamona nga bien penate bazomona nga au dire na fréquenter ba voyou quoi bazomona donc quand les musique il est ba voyou bamona nga ba camarade na mo dire ne ba voyou ko grand frère na biso liboso à l'époque wana asa déjà en cité université et puis asa professeur bazomona deuxième asa pilote si on ngai na za pe na classe mais na fréquenter ba voyou wana au mon grand frère liboso ba camarade na ye baza bato a calme oyo pa pilote na camarade ni bato a calme mais nga troisième mois on dirait nanda ko comprendre dit oh mais bazo mona ba voyou quoi hein ba voyou au côté ba mususu pe ba yaki na kati na pe totanga na bango donc nanda ko tanga na ba ke mais ba mususu baza totanga na bango donc mama zo kamwa mais totanga na bango bi ba voyou yo ba kana ba pantalon ya na liki na bango ba pantalon ba liki na bango comprendre déjà ba ngaro ba do mo ali mo sikoyo après famille a décidé aux à Kinshasa ou à Kinshasa sur oya kapotondeni mais tant on a commis Kisasa bakini singai pona makamba musique na Kisasa na commis na Kisasa ndako na commis ya noko oncle wana moi sina mutabandundu mutabandundu mutakikwiti ndika ba keste ngana ko msiko na ndako wana donc bato bavanda na ndako wana oyo baleki ya mamari bakinaka viva mpona kotia mwa poa na ndeko na bango ya bandundu kikwiti bakinaka kuna ngape na wana ali déjà na mwa makila wana miziki ona uti na kuna et puis kolata pe ya bien bakomo mimanga na viva bakomo mimanga na viva ta bakomo mimanga na viva bakomi kuna balobi na kestel te mwana kestel ayepe mamari donc moi ça monte bakona bango bavanda na kikwiti balobi mwana ya ser lobana no ba portugais balobi mwana ser avandaka na atangaka na Portugal ozomona et puis nazo ya wana omuni oncle ayi pe mutambongwa oncle tongo apesanga ba argent de poche banini d'autant on fréquenté milliard vivre wana na bambongo ozomona ali ba kestel pe bani ke mwana ser dona koti pe na millier wana vivre wana bien donc et comme si on dérangeait famille. Or, Tokimisie awa, mais awa a koti li sous pour na milia viva. Donc famille va faire la réunion au Européen. Faut qu'il se gare. Bah je contacte ce qu'on a oncle nanga avant en Belgique. Pour ce qu'on appelle Belgique les sous na otika mama mwana ya musique quoi. Bah c'est tout nanding na voyager. Oui, comme na Belgique. Na comme na Belgique. Tant na comme na Belgique sous na comme place à oncle. Bon oncle pas étudiant et puis voilà. Mais na comme na milé là au moins ya zone puis muta calme. Ouais, 1900 combien? Na comme na Belgique na 1983. 83 na comme na Belgique. Ouais, 83 na. Il y a quand même ça. Ouais, 83 comme la Belgique. Oublie la ligne, les Araka. Ok, les soignants Moussala, les soignants Bakournaye, aux autres Bimanga, autant aux autres mon pépé. Mais on a la connaissance d'un garçon ou Masaki. Personne n'a raté sous le thé. Garçon n'a pas ses pays, tout ça une connaissance. Garçon a meninga nanda kuna bango. Donc garçon n'a pas nanda kuna bango, il y a comme il peut savoir ongle naïe. Mais ongle naïe, nous avons mouvement. Bato ba lita bembo bato ala kaka limsu wo yebebe lupi ano beli ba ko yeba na komi wana luyenge on zo le kawana lita bembo ya kawana na ndako wana donc pasaka tana ye wana ko mutu na ye si on lita bembo tamaza aya kawana donc la lita bembo beta kape alita kita Massa a ici Libekao. Donc Libekao c'est l'Italie moto. Libeki. Libeki ouais. A ici Libeki, l'Italie moi Libeki. A ici vie, yeba boaka. Viens ba boaka. Boaka nana. Tana boati. Oh, on dit petit on bina boaka kako.
allez na lo yenge wana na sentiment wana oli na kimi sur oncle na komi na wana oncle ko luka nga wana amuna nga pété na komi wana et puis yo zonda kuna moninga wana kana même bien na moi likolo na komi na bango ti tango pe na zolio de quitter na koti Paris na momela lité na koti Paris pe na pomé pesa Jean-Claude Mabanzo on il a dit. Il a fait. Masalangai, Adom Bengani, Amini Andakamo. N'a pas Andakamo, Jean-Claude Mabanzo. Bon, d'accord, moi, il y a un grand frère de Adom Bengani, il a PCD à Jean-Claude Mabanzo Ndakamo. N'a pas Jean-Claude Mabanzo, et puis voilà quoi. N'a pas eu ça, il y a un mois et demi, et puis on arrive à passer des gens à Genève. Arrive encore à rapporter le bosso. Oui, il y a un peu de bosso. Mais au bête de la tête de on explique que bon, voilà tout ce que tu es folie parce que tout ça attend la biso. Alors, la poto a si vous voulez au communauté na Suisse. Si c'est combien 900 combien 83. La Suisse et Belgique n'a commis en 83 janvier. Ouais. Na vanda que bien 8 mois en Belgique et puis na yo hors de quitter na continent nini Paris. Paris kuna na sala que bien 1 mois et demi na mois de décembre de to côté Suisse. Donc nous sommes les les gars 83. Belgique 83 janvier. À 83 décembre. Donc na boaka awa les 12 mois 1983. Bon, c'est quoi le temps où il y a commis na Suisse? Oui. Les candidatures de l'Andou, est-ce que il y a une notion de son doule puis une de l'once angostar? Est-ce que besoin de 50 sous? Besoin de ni na wa organiser que le campo besoin de. Bon, entre parenthèses, barive non ça avec ma comme na bango. Non ça avec ma comme na bango, il y a musique qui ngate non ça ma comme na musique mais et comme na moment ko nasi pe barive ba osa pe soutenir ma comme na comme na bango non ça musique nga je pense na continuer aqui nem o bimsa album nem o bimsa album nem o bimsa album o beton na banai to ça na album to yembango nem o bimsa album album to yembango Luciana de Mingogo Stino As de la chorale Marai de Sunvama Lasco de Prince petit absolument avant la Genève bateau il mène un album oui oh et bon mon gars la mission moi boy comme bon tangiawa je crois dire sous la mission moi boy que il y a big yo beta na musique temps bo yo bo yemane si comment ta ah pas bien nga de musique était bon album to on a il y a des chansons il y a des chansons kinjila na suka maboko et va nzembo ya tête bon to nzembo suka maboko ngam na bandango et puis maman côté na reflet oui nazo ka pe na bazolo ba de so saliso émission moko boye alobi yo yemba nete mais l'album to on a à part l'album tant de zones en ça tout tu vas conseiller les billets et puis ils sont sur YouTube.
Bamisie balobaka bamisie bakale mususu azal boyibika bamisie ne bazaka biloko tu tosala na moza na YouTube tobeti ba concert tobeti makambo ebele tobimisi na album nande bato oyo alobi ayimbaranga te bon ayimbaranga te donc eza na sens nina eza na sens te mais toyemba mais pourquoi il y a que boyemba na été naïveté soki pe naïveté et nous on a évité et ça a azaki pena normal pour tout yimane album mango oyo bon le chant de Mingongo Stinolas de la chorale d'Ersun Zouama Marai Lasco le prince de Genève toyembi na ye tobeti ne ba conseil tant aux hommes ici en Angostar tobeti ne ba conseil et là de la YouTube parce que Angostar on dirait bien Angostar on dirait bolingo za raté on dirait pour la nuit papi na trop donc là vous avez Angostar na ngawo ka kombo na te quoi obi ke ngana rive to bebisi na ba mbongo belé pour na Angostar na tant aux hommes ici jam d'autant aux hommes ici on ngana rive to kuta ni et pendant 6 ans 7 ans ngana rive to no banate mais to va na Genève jour mususu alors bana biso poani bon biso to abato né yo mona ba mission abato bo kanga maka kanda ne yo mo muki to beta pendant 6 ans ou bien 7 ans na mona mai to rubana raté maintenant les Guinéens to rubana ka ba mission abato te na les Guinéens to rubana mais rive na no 6 ans 7 ans et poani Boeleni, leadership. Kaka yebi aza danger ngabe na danger zala na kweno zala na kweno to beta bena 6 ans 7 ans to rubana mate to ko kuta na pe boyo ya lekinga na leki na yo bien 6 ans ou 7 ans na Genève ya munenité tala ba misi ba tuté elo ni to wela zela katsa bimi lo ni to wela papi gen olobi pena bien on oublie bien de nous tout ni bien bien au niveau là et nous on là bien moi rive et quand un moment moko basa sou bien na passaté to komi rive a komi nanga siko to kenda ki nanda ku ya frère na yejinga tant to koti kuna to komi kuna wana ko ezakana bisote to vandi masolo na sipe richement na za richement na to vandi masolo y arrivé à l'obi oui que passage à danger quand ndinga loé passage à danger ngaple na ibanere na telemika bamona kina zupo mbou ndinga bima kiwana 7 ans quand ndinga loé kaka passage à danger quoi ndo Nathalie boy muto na sana bisoto yuzo baza danger donc bima wana 7 ans 7 ans pour barati kaka pour wala en tout cas si on est salarié on sort à la portée panzana ce bon là maman va comme ça on a pina na no kipango ango sara mpeza gina mpete ngani ta na puta ina rive wana uto bimisa déjà le bon nango rive ba somba kama la gina mazo yoka ango tanto kutani bamba no ya na frère na ye jinga le ko pisa na bote pisa ni bote. Et puis, Misso Angala arrive à Koutani. Il y a sali sourire, Ngabe na sali sourire. Et il dit que, on va faire un prince, Ngani to Yambani. Ah, le bateau Yambani, on a tombé dans moi quelque chose. Tant que me dit quelque chose, Batupé, ou à Mangala, les canards, on a biso, il est tout, on a raté, on a biso, et comme bateau belé, il va passer un numéro dans le téléphone. Ngabe n'a passé le numéro de téléphone, après, le soir, to Bengani. Ah, mon ami, bongo. Vendredi, tout le temps plein palais, tout le temps plein palais, tout vendre tout sur là. Tant que vous êtes en plein palais, il va y avoir un dossier belé quoi. N'engue à monta compagnie, n'engue pas banda compagnie en haut,
mon ami, tala na banda, tala habite dans la dossier moi bien. Quand tu solo on appelle tout mais là, Riva Ruby, mais c'est d'abord. Dans l'album on obéit ça. Et ça bien. Dans mon album bien, mais après là on a que promotion des assaultés quoi. Et bandai la promotion après dans mon promotion des assaultés. Ngabino promotion des assaultés pour Toyo Kanaki bien tena moto yo oyo na tcheki producteur. Voilà, il y a on a arrêté cap promotion Riva Ruby, mais surtout on ici en Bostar. Pour continuer promotion tout bien. Ngabi oui, ça y est mon bien. Comment il dit que tout ça ça. Voilà. Allez, Riva Ruby, yé mutu akobenga tout le monde. Ngabi pas de problème, benga tout le monde bon, ngaocha ngaka na temps. Riva bengi petit na ye Jenga, abengi bena camarade Jenga tika biso kuda, alobi bino boko no buka pasha. Voilà. Bakela biki pasha ba komi kuna balobi na pasha pour na makamanga en stade, pasha alobi yaza kuna te do alingite quoi. Bah ici Rive à Beninga, pasha alingite. Après Rive à Bengi bato à France. À Bengi à Miliano. À Bengi Zimbabwe, à Bengi Desundwama. Bango bandimaki. Allez, bimisiko yoki, il faut tout na place moko quand dès to baka moi terrain mon terrain net. Lingio linganga lokole la mana yo tika kopesa kabana lebu ya lokuta odokia boliweza lisekolinga hipokisi na boliweka kabitoba olinga ya kareza la kaya realite natangoza biso ekomande yoka kolena ya mwana motu Somene Madonna Naimawa Zinango Akolela Chérie Nae Zinango Akolela. S'il te plaît Zinango, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai une petite anecdote. Ce garçon Zinako de Makouloussou, c'est grâce à lui que nous on a réintégré le mouvement Angostar. Je vous demande de l'applaudir très fort. Nazana mingi ya kolobate. Rive azalaki ye moko te. Tango nakutanaki na bango na province moko boye kombo nango Wige. Ezalaki je pense na 1979. Bazalaka na moninga na biso moko boye kombo na ye de la chorale. Baye na mouvement bakoti voilà les msubu retourna master wana comment azali awate wana botuna rive nkono ye mutu azana ba dossier ya makambo yango. Merci bien. Merci Zinako de Makouloussou. Tu préférais qui réunion on passer na Lyon. Comme ça bango bata Paris baye na Lyon pour des sous avant na peine na Lyon. Comme ça, ils sont tous au Lyon. On a vu à Genève, tout au Lyon. Après, Rive, à Tinimbongo, on a appelé à Sani Capé, les bateaux à Paris, bah, louer bus. Bon, on a été au Luxembourg, Russie, dans Moussara, Nangaï, à Tinimbongo, on a bien assez bien. Après, Bango bateau à Paris, ils ont aussi à Lyon, biso à Genève, les appelés. Tolobi bino faut qu'on l'onguanano après biso de Colombo. Biso to épée ba car, to dit sur 3 quarts mon bimba. Bateau à Suisse. Tant bazo soit bateau, bazo benga biso. Ah to c'était. Tant ba kubi kota mi Eliano. Oh. On dirait ami Eliano et puis si qu'on président mi Eliano a lingi ko kengena bangote. Rive à l'ubina Sani Capé là. Bon, le voilà à Sali à l'univeau qui n'a binoté, bino démarré kaka, ça y est. Tu veux écouter la sito na mboko le Lyon. Donc dès que tu écoutes na Lyon, on a ami il y a nazate, pacha pasate. Donc tout ça on a kaka dessus.
rive nga na Zimbabwe biso kata tant que on a tout ça été réunion donc son rive a comment dit chef d'orchestre ezanga OK bango bata Paris ba préférer dit chef d'orchestre za dessous ba chef d'orchestre fait za dessous nga na télé ngabi mais biso tipa ndako na biso na to ya pour na ba ventir té chef d'orchestre bo tia dessous ba bi bon yo ni nani ngabi bo tia arrivé t'as dessous na arrivé quand même nous faut moi moi bocha muntu bocha kaka muntu te pour un sentiment on y arrive alors moi la personnalité par rapport à des sous nous et puis ça va par rapport à des sous mais non bandimi il va un chef d'orchestre to lobi sikoyo bon to kende sous réunion na Paris après to banda ba concert Pacha ami Hélène bazala bisote to kiti na Paris wana tant que dans c'est là pour tout comme à Paris nga na lubina rive était le chef d'orchestre pour la voiture de Eka biso mbale na lubina rive zima wa yimba na biso abi oh awo yimba ko ngabi rive zima wa yimba na biso et tirer attention na ye abi mais si na ngoso lingo lubani bon tant que comme kuna to bandi réunion tant que paiement yo bima na Zimbabwe ko moyoka ngabi pas de problème to ko na Paris to bandi réunion tant que pays na Zimbabwe ngabi Zimbabwe ko mwana boya ile ile to solo na rivete Zimbabwe ko mwana na bendi na libanda kuna na binze mino yebianga o nze kwa straight to bandi ko ralango ayimba ko pizza boye kaka wana Zimbabwe tana lobi to imba siko nze mino Paris Motos la raison de à maîtrisant tant de nuit Paris Motos a bien et ça dit il peut signer sous confiance qui est donc Zimbabwe intact d'autant que son dit rivaille na litori oyo qui est ndengeni bino a besoin de kara bon on a bien d'autant na lobaka professeur à chant na lobango pour na loengete na lobakango pour na loengete riva tumingai oyo qui est ndengeni na lobina amene na yebi na yokiye akoye mbalabiso yango Zimbabwe kota ka yebi na biso tant to beti premier conseil to beti biso na Saint-Denis to yo ka banini conseil si toujours à Genève na bini rive comment on a parlé tant on a parlé toujours dans la siko yo conseil de autobeka to tiango toujours yo ka na bina Zimbabwe na lobina rive yamo teno na Zimbabwe ozoyo kwa ndeni abi amona mai teno na mystique ngabi mwana mai ozobenga Zimbabwe donc Zimbabwe alongo mouvement asa suna bisote po omoni nga na kuma pena makama musique na kuma na niveau mususu et puis makama musique blackité la décision makasi badi non papi gel nga pena makama musique blackité même ata de souana na yiki ndina lobi papi gel de souana tant que je à Mossad na sala eboui na zomona zolimba binte na zomona yeba denito na zo ba pena rive ndenge to ba beta ba concert yaza muto mungo diamba na masanga makamba ba diamba na masanga na lingi ya mote do ba concert to beta wana de sous mai mais mon a aussi porté ma mai wana te voilà bon dans son mara kota Zimbabwe tama bi rive bengai azui téléphone a bengi Zimbabwe azui Zimbabwe mon nga chef rive a bengi chef nene rive a lobine Zimbabwe na bengi yo pona yo faut paiement surtout dans la maison notre bengai na paiement nene nini au monto yebani rive a lobi Zimbabwe yo lo ba nini Zimbabwe c'est calme bo ba teki songi na yoka na so ka bango o lo ba nini Zimbabwe c'est calme Zimbabwe lobi OK problème est là vous continuez tant que vous avez besoin d'engager Bobenginga dans la 4 téléphone professeur à chant Nathalie Rive Zimbabwe Longwe donc Zimbabwe Lomandi Noir ngai na ninja kolobate quoi na ninja kolobate na nani nina desu isenya mawa
pour dessous nazo lakise ko yemba Zimbabwe riva kufike tenga tu no bien ah na poto ce ko panza na iso point mais on tu panza ni dessous tant azaki mal à l'aise na ango saro abiso yeso mona neti rive on dirait riva yokela kanga on peut riva yokela kanga te riva so mona bandenge na ngai nazomema makambo bien zinako osali nzembo moko wana oki oyembia boyoka lisolo ya Ango Star boyoka lisolo ya Ango Star ezalaki mokolo moko nanana alaki na mboka mboka oyo kendeke nokutana naye na nani na mboka na kenda na nokutana pasana rive mboka ngo wiji wiji Sikoyo, ok, bon, c'est bon. Alors, album Oyo, où ça on en est? Album on a ça, on a une nouvelle génération. Bayemba. Bayemba, nouvelle génération tenue par Luciana, Lijo, Mara à côté de nouvelle génération de Marai, na Fafa, na Fataki, na Chant. Et puis na Sima, et il y a Willow, na Drum, et puis l'accompagnement ezalaki accompagnateur bazwaki wa ute wenge et puis na solo bongo wende na base boss matuta ok c'est na moment tant on va dans boye sozo parce que on t'a bête de solo obike non zina ga boyemba te yo sa onde parce que biso de to yebio avec ba prévo to za na wa oyima wanza musu mobimba yo moko tant on va dans maso qui passe par exemple yo moto critiquer notre côté chant ça la onde mais ça ni ngai en tout cas batouaïbi qui na grand chanteur ngala déjà na yimba na bateau soko yo bateau yimbate ozomo na bateau na yeki ki ate na mano yimba na isa na yeki te na bandiko yimba ezaki no mungo a oui le chef d'orchestre oui le lobby oh mais va passer temps wazo ya na viva zina go wazo yimbate mais si vous venez que zina go yimba bo pas de problème zina go ayawa soki to yoka ye soki to yoke bien te akoyemba te banze munaye ba chanter mutu akoyemba mais Marai on a fait tout ça répéter déjà en Genève Marai pas na dutu wana ozomona ani na dutu wana tango ba nouvelle génération ba bine Marai bino répéter déjà na zina go kuna Marai atala lui oh mais na répéter na zina go ndenge nini ngala ndenge musu ko ta chanson ndenge mais moi Marai za ça ça ba rien adika to que na répétition to que na plat petit na mo habita accompagnement tant to komi wana quand dit to répéter Marai atalinga lui yo marabout abinde mozo qui na Paris wana ba respecter voilà et puis dans la pied na Paris à Willow à lobby ba misi na o yemba te premier jour on ngala komi donc faut à lobby na ba boité ma solo déjà na ba misi na voilà na mo nga fata ya simi ba guidar ba bongo ende ba boss o ba misi na o yemba te nga mo na yemba donc ezali ba yo kanga ta ba yo kinga omoni bato Ango Star bakoma kobanganga na niveau moko ya kosakana te omoni ka moto babangaka te il faut alobaka badeso wana riva kufi te riva za badeso wana pena Ango Star amonaka za danger mais ntango tozongisi Ango Star deso wana en pleine répétition omona pena soki abimi organe brin naza professeur à chant riva kufi te riva zali mpona bango tu mutu na travaille ne mingi eza rive pena na travaille ne mingi do riva elinga bien na makambo ya koyemba ozomona tobeta concert mongo na papa oyemba voilà nouvelle écriture première fois obeta na Suisse na salo na ridistan wana sal mo na ridistan wana papa ou non beta wana avec orchestre d'éviter de donner la rive voilà tout Ango Star d'éviter de donner tout ci nzemo arrive nzemo ngai nzemo ya oh mwana na tabule toujours mon que c'est moi et compagnie biso que c'est moi à Genève tant que vous répétez na bango tout le monde va chanter dans moment musique ngana arrive tout solo li que tout le monde balé mais tout comme un choral riva bon problème était le bina au joyau tout côté autoroute
toyembaka nzela nzela pe tomona kaka soki esimbi te tobeta te mais soki esimbi tokoyemba tokotoroute biso mbale do rive deuxième nga premier tokomi place mon premier na Lyon chez Vandi tobi siko tokoyemba tokobeta concert yango mais lokola toyeki na accompagnateur azalaki te toyeka na soliste na basiste na dumer voilà toyeki na gigwati na solo commandant diake na base toyeki na accompagnateur te tosinane Richman Ansi Richman Ansi le seul po yine mgai producteur ya concert yango tolobi na ye tant papa me maroya comme ça toya na parler tout sur on a vu beaucoup pour tous en accompagnateur te abi pas de problème tant que vu beaucoup la ye na ndaba Richman hôtel n'est plus à permis de to komi to sur la peine à vie à mon appel de vita en biso to yema vanzeni ni to yema vanzeni to vandi pe to solo na vie bo yema vanzeni nini bonze m'arrive déjà bêta déjà na vivre pe bonze m'ona yema pe na nouvelle génération les arabes ba milliers mon ko et puis nzembo ya tabule et yeba ni na ko to bi vie to na problème ya accompagnateur alobi arriva professionnel bosa desaille accompagnateur na bango desaille bazoka na hôtel donc il faut que les déjà on a solo armé déjà après tout le monde na place vie beaucoup la salaki to solo li to kina hôtel ba mise ba salaki to kutame bien desaille wana bon ba pro to répéter ko na été il a ko solo la to solo la abi non tant bino obeta na olata chapeau tant il comme viva na olongola chapeau donc ya on peut ça qui de tout petit conseil dona ngaka na arrivé donc na zolo ba ngana arrivé to travailler mingi donc conseil on est plein à craquer mais to yemeka ngana arrivé le lo zina go ça sur nos classement so ba bi le lo par exemple Ango Star Zonga tanga so ba kombo o pona yo selon musala selon ko se pelisa ba o yo ibinake no mutu o faza tanga so ba kombo na cas de professeur à chanter on a tout mis Mélano ok pour question il y a tout mis to beta bonani pour la question mon gros oh lelo yo ba bi bina Ango Star bina ba lui zina yo sala classement ngamo déjà na oza babi bena sala classement chant to bana sima sima il mo ba mo sala sima exact bon sima c'est bon to defara to to chant to chant ouais attaque chant déjà za pacha rivé dessous pour dessous c'est un bon chanteur de négligence là on comme ça il voilà mais ils ont dit mais makasi il y a boyo makasi ils ont dit ngana professionnalité mama musique kaka non ngana professionnel au monde ko lo bandegi ya lobité ngana zo ba pena au monde ya zo bana ba en quoi au monde ba kana ngana mo salita to zo mtseki yango sala de so amoni boya ba kana ipena uzumona do ba kana yone sala neti BBC mutu donc pour ngaye abana ko mona maniti itile bon na seki ba kana soki ya ndenge nini te e ba kana moko po azonga mutu po azape na neti mutu te quoi uzumona omoni yango émission na ya lo ndenge wana ngai ta on a que la nouvelle génération tant ba yoki ngawa na fataka bisingai ya Joseph Fataka na question boto ya Joseph Fataka ayisingai zina ngobongo ya lobi to solola ngabe pas de problème vendredi na comélie siko samedi to banda pena ba répétition ya nouvelle génération mais comment ika ba yokanga mais nde ba yoka ngai les coqs chantent ali yaka na parler tant na parler na ye na kote bongo yini tant na fongoli porte bongo yini alui na fataki zina va komi tant na komi wana na koti fataki alobi ouais azui kitati azina on a bénisaki yo awa po alobi ba passer na bango na studio na mona viva toujours répéter na bango dona yedi ne ba yimba
et puis mon ina il y a bino pe so dessous na kena concerné na yibi de nga yemba et puis yopé hier na yore ndingo yemba abisi nango bozana va voir tout mais nga na nyo de bino tout bobote na kini bino tout bobote na kini mais boza pe na drapeau Angola mais loko nga limina sa réunion awana bino pour na aider bino 4 wana ya bega biso 4 bino 4 wana boko bima ba tabule ya Angola pona kini kuna ba grand prêtre basa kanga kini omoni Angola la vierge boko bima pena ba tabule après nga binenga be fataki yo ili pasha na ba pena ne na ba kia na déconnecté ngabi yo ili pasha ataki bongo ina robi bongo ina tama ka zoloba mais pasha na yini to répéter ne mingi ngabi non tant que na viva caractère na ye à salinter média monté pour que nous vous vivre nous comme net il faut ça la bidon gentil nous y est bien donc avec Pacha il marché quoi donc makabo zo bato vanda ba nini et aussi batté quoi alors bina bongo ine non il y en a des on gabi aussi batté to banana tongo na mini to panzani yango pour éviter kaka et nous on les arrêter donc ngai ba makabebele tant na ke makamnanga na Angola kuna na ke na Angola kuna pour nous la promotion na ya iloko ya CD na ngo na za chance na bimisi oyo na jui producteur toloe na peso mot yimta mema na Angola to beti na conseil mon na Genève plein à claquer car na Genève voilà après producteur on a vu sur photo tambo toke Angola tant toke Angola kuna to beta ba conseil belé na Angola mais bana mai aba zonande siko bana mai awa basala ki pe réunion basala pe réunion ngo angosa na bango zongi basala réunion kuna basala kuna na ni chef d'orchestre nani Pacha deuxième chef ami Elian ngabe na éviter tant la komi riva benginga zinako tout ça déjà réunion koto tozoya kozoyo comme ça tout expliquer on na soleza ngabe pas de problème ba iba zunga ina Pacha pe ngane to solo raté voilà biso na ti place ori la même biso to ki nous mena quelque chose to solo là to comme na to vandi Pacha to solo raté ngane donc dit je m'tao ba donc dit que sera déplacé wa que nous sommes masanga donc baba silence cause baba vandi wana tant on ya wana ambiance bandisu riva lobi bonzi na koyo za guitare tout ça les noms au bon à Paris mouvement zongi chef d'orchestre Pacha deuxième chef ami Eliane na tourné bien Nathalie Rive chef nani Pacha tout ça wana Pacha riva oui ngabi oh bon bio ba musuba sa comme ba chef mo yibi bien ngana zate donc mon pas zate ali bino moso mi pesa mi ba chef ngabi rive makana bino na zate de toute façon ngabi na sasa l'orchestre na Angola bino o mi sina ko mais non même un chef à la discipline ngabi rive bandi mabe il fallait bo zelanga na ya ango ça la respecter anga donc de soir la lobi wana lobi ka kwa loba abanda janga mabe ils ont mis na champ ils ont mis na champ ils ont mis na nini kolata ils ont mis nini ba concept tout au bêtis nana ma tout l'idée c'est moi non tu là non ba mo que ni ba mo to si sana biso oui non ba mo des choses à mon thème mabe to beta premier concept to beta na nini na Saint-Denis tant tout son qui va kotoyo rive chef d'orchestre bato bao benga rive conseil vous beta qu'on a zinango donc zinango danger rive bendinga abi zinango ba peli bilé na onzo ba okumisa kayo na bina rive merci rive abendi derso donc isolo to continuer yango to kipena nous zinango de makulu sur l'artiste voilà tout le bel avis merci beaucoup zinako abinisi biso poye c'est le pli mbonokai de Angostar et puis aza mutema malamu aza na makama mabete so moninga na bini pour bini danger même l'église na bina ate
mais oyo na bini po na comprendre ninga zo bina bonne nzamba zina ko de makulu so zo asa makasi nzamba église na yeso ka sali na oya ya lingi wa polémique te ya oswana ya oloba batu ba oboma Ango Star te ya okabona mabe Ango Star leto ya na poto ngana yamba bana Ango Star belao ba kutanga bakina kina mvuidi ba mbuku mambu Ango Star ba masani tu ba yemba batu nanga ba nani ba muta Strasbourg ba Dolidos ba maître Sami Kapela tout au fana na bango sigamo donc quelque part dans Angolais pour tout bandon bandaki ça to vanda na bango mais oyo ko swana ngante boma Ango Star image Ango Star ezama bepo ko swana eleki trop mon ki leadership ba bota maranango ba bota maranango ko force mais ye so ngina ça vérité moko na kenda concert na bango na awa na Saint-Denis ko toto ça ba matanga la seule personne au basi ba yela ba fleur c'est zinago to katia pardon Oui, tu appelles les belés dans un jour comme ça, Zinago, Banine, Banine. Dessus, il y a un thème à ma baie. Il y a un manubine à dessous. Des jours, il y a un manubine à rive. Rive, oui, il y a un comme ça, comme ça. Ah, mais maman, tu as un sou, bah, quand tu téléphones, il rive à Benginga. Zinago, il y a un téléphone à dessous. Il y a un dessous à Robi. Il y a dans tout ça. Ah, mon salam, on va passer Koufa Nango. Ah, salam, c'est Koufa Nango. Ah, salam, on arrive. Mais. Ça pas marcher. Non. N'a bien arrivé. N'a bien arrivé. N'a bien arrivé. N'a pas qu'est-ce que nous avons nongwe. On peut nini. N'a bien nongwe. On aussi n'a pas besoin. On va pas tika nganga mona. Terminer na lobaki. Ozo tika nganga mona batama boma. N'a pas parlé tout seul. Riva n'a parlé. Tout seul li. Moi on va tout ça l'orchestre là biso. N'a arrivé tout ça l'orchestre. Tu côté de studio, tu sais l'inzé manger la bola, et ça fait na YouTube. Rive kita Luanda pour na mouvement na biso. Rive pas quitter na Luanda pour na jouer petit, ba répétition pe bandi, akomi ko lobela on pe na ba radio, ba télévision, au côté combo wana, OK c'est mauvais ça déjà pour na Angola, na Luanda et ça na combo wana. Ah la bossa na nzama kamakala. Ba porter rive plainte. Au moment que ça arrive place Koufa. Donc depuis wana na ba Ango Star wana na fréquentera bango te na koma na carré solo na mona ko sala. Donc dessous na sali émission na yoyo na mona ka bango te. Donc na comprendre que tout émission yo comme na kati. Bino ba Ango Star. Na za na kesi na binote. Oyo nani soki nani tika pena na loba. Tilope. Ngana saka l'orchestre au monde bati lope wana tamba Ango Star wana salami yepa lien ko yemba lokola yemba te tilo ko yemba ndenge nous allons voir te andi sina ba yemba ngai sina kona ngi na voix bien ba daxina ko yemba ekemba la moko yo za na voix bien te même ata ba lection ndenge nini muninga mususu pe susu yo do zu ande yangwana bati lope wana zu bazaka na o mususu emebuta ya ri lokolisi na biso et comme la moment ko mo yo ka soni ya lokolwango voilà comment la chant bana mai pe ba li problème été kana concert quand ndinga ba checkinga yi ba tie organe ba botole micro ba botole ngai na kuma ngo yima nango Star pour na mériter ngo et c'est bino apexé bino mo yima nango Star ngo bobi bo yimba te donc Ango Star ngo so bino ngai na so ngai po deux fois te. On dit jalousie pas une place c'est comme dans la mususu wana et puis na zape misa Ango Star terre na longwa kala amiela no yebi na kena na ndava miliano na kena na ndava miliano amiela c'est un grand chanteur et puis c'est un grand guitariste na kena ndava miliano amiela no ndava na zakara ba petit na komi wana au monde biso so to kutani to yeba yeba ta to kutani to monani to banisha to bandisha chant tant chien sili amiela na talinga lobi oh sinango oso yema ni fonfa de monokai amiela na tali ba petit na ye alobi na bago
bomoni ye aleki bango tuna koyemba so na lobi bopesanga kanda boyembaka mpe bien mais niveau nga na koma nango ça n'a rien à voir na bino nakitisi bino te omoni nzembo ya bapasha bayemba na oyo ya marise bayemba yango luciana pasha na live mais façon nga nazoyemba yango live abenga pasha abi pasha nzembo ya marise ndenge zina bazoyemba yango bino beau chanter le pays en Luciana mais yende ngazo yemba on dirait de Makulus on dirait voilà c'est d'accord minute monsieur Koki tu connais la souka tout ça déjà il y a du temps Jean-Claude Babanzo il a dit il a fait Mbongo contre Mbongo Rijana Chiwara de Dieu se rappelle là Yonde 25 na liste na za liste boys attaquer voilà Jean-Jacques Pana mobile Pembe de Dieu se rappelle là wana batasi nago et puis Nyengeton olingaki pena sala émission te pour Nyengeton lobeki zinango to répondre ka mutu wana na ni loko yo a concert il y avait boyemba te to bimisaka eloko eloko mongo babimisi wana Nyengeton bimisaki concert mongo to beta na nini na zili abi oui voilà écoute zo kana te to bimisaka ka mukili mona qui va cambier le bible yemba te mais tala bozo yemba tout répond de grande ngwana Nyengeto alinga na sala émission te donc na sabo mutu na Nyengeto a éviter Nyengeto limisa fallait na lo baka moi même ata moi munke staff tous les gars aussi OK donc mère Gertrude Amoré yonde vieta bota azanga au respect biso ba petit no tozali bona ndaka biso boyo kango ya kitoko nango voilà il fallait pénal lo baso ndenge nini oui mais je l'appelle belé ba mususu finga ye mais so na fingi na perdre la raison na ngati il fallait lo ba calme na leki musika voilà. Merci na bandeko bolandi biso je crois que c'était Sinago de Makulusu tu ambaki Sinago lelo parce que esengaki to yambaye boyebi makambo ya ba mouvement oyo mouvement za makambo belé hein oyo le bibu donc ezaki Sinago de Makulusu droit de réponse c'est hyper important pour comme on a eu bimaki na ndenge moko boye donc tout ça qui est mo mingi c'est meto yambaye boye donc d'ici là botika malamu la porte est grandement ouverte pour la montagne soit on a besoin de Kanato Tolobe la vie biso tuzawana c'est vrai que Tolobe la vie ezalaka ça la partenariat makasi et ça la promotion ouais j'ai l'air un peu tout ça la promotion makasi yazina ko de Makulusu mais pourquoi n'est pas tout le monde si on a besoin de biso et puis si on a besoin de biso benga biso au legana yo na pesi mbote pas gilet en porio na pesi mbote de sous pas big antumbu pour na comme na suka en tout cas batunyo so bolanda biso be ba que on est ensemble d'ici là botika malam Tolobe la vie bye bye tozawana pour soutenir Zina Kulusu tozaki na Genève aye na Paris tozo soutenir toujours au Azali un grand chanteur. On veut que Bissot à Paris, mais déjà tout l'andaraillé. C'est pas, ils ne sont pas de la pluie d'hier. Donc c'est quelqu'un qui est déjà là en place, à travailler dans FIFA la musique, la nouvelle génération. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est établi, qui écrit, qui chante, qui offre à sa mélodie à Yito. Déjà depuis longtemps, l'artiste est belé. Au bazar Bissou FIFA, au bazar Bassi Bakende, bénéficiaire déjà apport d'ailleurs. Donc ça déjà voilà. Mais Bissot pour être soutenu, la vraie question serait pourquoi être soutenir Zinago? Toliki pour élargir offre culturelle. Antonio Zalambi, Ti Antonio, Oliviera Ngombo, Philippe, écoute-moi ça. Oyebisaye panatika langana susi, Zotonanga ekona kosila lokola bushi, Salanoki osongaye, Nokina koa, Mawanangaye, Mawanangaye, Mawaye. Kitondala.
nokinakoa mawananga ye mawaye mokili nininga nakokinafanda ye na motema na yo nazangi nde esika ya kovanda mapasi nyonso nga namoni mpo na yo mama lifuta nini yo tikelinga se lifuta ya mawa mokili nini nga nakoki navanda ye na motema na yo nazangi nde esika ya kovanda mapasi nyonso nga namoni mpo na yo mama lifuta nini yo tikelinga se lifuta ya mawa Sami Kapela na etape Edo Nziola na Switzerland Maroin Salon Flori na Zirike Moto Epela Balobala mokili mwana ndaka senzela moko moninga nanga yokela ngai mawa na lelio bolingo oyo matumba osalakana na motema ye bolingo ninyo yesangaka bolimbisi ye matumba yeye otewi mameno remitise okozonga na yo lisusu te nga na mawa yeye matumba animakite yo kosalaka boyo natikali lokola nzela oyo ezaka moleki yo matumba yeyeyeyo animakite yo kosalaka boyo natikali lokola ebebe oyo ezaka moleli yo matumba yeyeyeyo matumba lelo yo na leli yo mama mobali alela mwasi boyekala mama yeyeye lelo nakolela yo lokola mwana kolela libele ya mama matumba osalakana na motema ye bolingo ninyo ezangaka bolimbisi ye matumba yeyeye otewi mameno remitise okozonga na yo lisusu te mwana papa alukwe matumba animakite yo kosalaka boyo natikali lokola nzela oyo ezaka moleki yo matumba yeyeyeyo animakite yo kosalaka boyo natikali lokola ebebe oyo ezaka moleli yo matumba yeyeyeyo Koko Mananga Titi Les Voilois Emma Fouiti Mwana Tata Mwasi Seleva Manu Likala ya moto Moyoka isi toile Ya Ankostare Ezalaka mokolo moko na mboka moko Luanda Bashenome moko Basui ide Zigigi Mouchecho Ami Eliano ezalaka na 1978 basala mouvement mais mouvement oyo ezala na image ya viva la mujika oyo alikulu yaka bien sape bien rase bana mai bapanzi bapapie film mobimba ya Luanda ke jour boye réunion ekosalama mpona mouvement biso tu tokiti na réunion wana tozalaka ebele réunion esili mouvement ebandi ankosala mouvement ekobi un jour nasinale bana mai na ngai nalobi na bango nabeti foturu na province ya Wish kama nakomi na province ya Wish namoni bagenome moko boye bazalaka mpe ebele rive na pasha place bazalaki nakomi nalobi na bango ke ngai ankostar mouvement na biso bana mai balobi toyokaka komba mouvement wana me biso mpe tobwakaka nayebisi bana mai un jour so bokomi na Luanda bozwa bakordone botrouve ngai bambula mpe leki te bana mai bakomi na Luanda ntango bakomi kaka boye na pale tovandaki tomona voi moko ezoloba mokonzi ya makulusu mokonzi ya
mosusu nabimisa mutu natala boye bana mai nanga bakomi mekita tokenele ngabi nasanga moko te nazala bamasta na ngai place nakendaki na wish baya kotala ngai mekita na bango tokiti na bamasta na présente bamasta lipa ya bamasta na ngai nalobi na bango bamasta oyo babwakaka chef Zigigi alobi soki babwakaka me tozokende répétition tokitaka site tokoye bango kaka kuna tokiti répétition tokomi na répétition après répétition chef Zigigi alobi mesi na mai na bamasa na ye alobi babwakaka toyoka bango bayoki bana mai kitoko ya kitoko isitwale ya angostale yango wana Makonda da Silva mena ejure mbala moninga ya Mathieu na Zirike oyoki isitwale ya angostale bapetia mike bakobeta bapersi basenite entretemps biso bakurubia mawa desu nakoloba nde kombo na yo nakoloba kombo na yo yo moto obebisa soni na nation mobimba batia motema na biso mawa na mawa totikala kaka na ninge biza otu mawa na mawa kaka moi deux fois te trois fois c'est la mort bapeti bazobeta baseniti kaka trois fois c'est la mort nzambe talela biso makambo oyo tokomprenaka susu te kaka bareve na bareve mawa Zimbabwe Zimbastare Bangi namonaki pe nayokaki ba efre bosalaki na sode bokakoswa obe bosalakana na motema ye bolingo ninyo ezangaka bolimbisi ye matumba yeye